liboso na bino na basango na biso oyo etali mboka na biso. Toza basango oyo eza kopesa mawa pe pasi. Basango oyo ya déconfinement oyo basengi $5 mpona kiti moko badesinfecte yango tokosola lelo. Bakongole bandeko na ngai oyo nyonso akozwa video, baabone nyonso ya Rai Télévision kopartage. Toza mposa kopartage basango na biso oyo etali mboka na biso. Bana mboka nyonso bozali partout. Boyebi ki tozalaki na temps ya confinement pendant ces 4 mois tozali na temps ya confinement. En tout cas ezalaki mwa pasi bato bakende losambo, bato batambola librement ezalaki te. Mais na mboka na biso Kinshasa balobi le 15 bako déconfiner totalement partout. Mais toyebi biso nyonso ke OMS apesaki mbongo na ba pays oyo nyonso ezalaki na problème ya coronavirus. Bandeko na nga ba congolais, botala likambo oyo ya déconfinement ya mboka na biso, botala makambo oyo elingi ekomela mboka na biso. Yango tina ya émission na biso ya lelo. Toza ba congolais, tolandaka ba information ya monde entier. Toyebi comment makambo epesaki, ba o baza libanda, bato batravaka libanda, bayebi makambo nyonso nde epasaka. Mais na mboka na biso Congo, tomoni c'est comme si bato baza ko s'intéresser na makambo oyo ya valeur te. Bato balingi na biloko mo ya chantage, biloko ezanga tina po balanda landango. Yango biso na kati ya Rai Télévision tozwi mokano wana ya ko dénoncer ba biloko eza en valeur te. Balobi gouverneur ya ville ya Kinshasa alobi église comme président alobaki le 15 ba ofongola dimanche église ekota, mais pour na kiti pour okota na église il faut ba désinfecter ba kiti. Basengi $5. Ba congolais oyo nyonso ayebi makambo ya coronavirus, boyebi makambo ya bato bakanga na hôpital ya Cinquantenaire, ndenge côté kina osuka nde ba libérer bango, boyebi ba témoignage ebele elekili. En tout cas tozoyeba te wapi tozali na kati ya mboka na biso. Coronavirus oyo memeli biso makambo ebele na kati ya Kinshasa. Ba accident ebane koleka moto akufi na accident bazuye coronavirus. Bato misi ba secret que non bato bazoma bato compte tenu que nombre ya bato ezala mwa makasi parce que mbongo oyo OMS apesaki eza mbongo faut la preuve ya bato oyo baza etien na mboka na yo to bakufi na mboka na yo. Mais tomoni siko na minute oyo balingi ba déconfiner balobi kiti moko $5 pour ba désinfecter. Siko ba oyo baza ba 2000 personnes, 3000 personnes, ba baza na combien? Siko oyo mbongo eza mutuna totuna. Mbongo oyo bakopesa mbongo ezokinde ya pasteur nde akopesa to ezokinde pa ya gouverneur pour basala nini? Mbongo oyo OMS apesaki, est-ce que mbongo wana yiko kosunga te na ba biloko wana mususu na? Lelo basengi na ba église eza communiqué epesamaki na Kinshasa. Toyebi te ba province. Tozosala ba vérification toyeba si eza partout dans la province toyeba tokopesa bino information. Mais na minute oyo toyebi ya Kinshasa le dimanche oyo bato condition ezali $5 pour ba désinfecter ba kiti ya ba église. Siko bandeko nde boza wana to partager message oyo balobi na ba église bongo na ba école ya bana na biso. Donc mwana ekota na ba frais scolaires $5 ya ko désinfecter ba kiti. Ekota na frais scolaires. Eza mituna oyo toza kotuna na parce que toza koyeba te tozo kende wapi. Mikolo na ba information oleba lobela likambo wana po babiki dimanche eza lobi awa. Mais ezaka makambo ya oyo nani Janine Mambunda kinga awa akimi total na makambo intérêt nanu ya bana na biso ya mboka na biso babiloko ya ba distraire batu mingi na makambo ebele mbala moko po ba comprendre lo ça matin. Siko tina ya mbongo ya OMS eza nini? Eza mbongo ya bakonzi batie na poche to ezaki mpona kosunga population. Ezali mutuna bato baza mayele ba comprendre pourquoi totuni mutuna wana. Population congolaise, ba autorité congolaise, ba o nyonso baza ba o diriger mboka na biso. Pourquoi baza na souci ya peuple te?
quel que soit ba église baza na bambongo bapesa badimba nini, mais kolanda ntina etonga ya nzambe boki osenga 5 dollars kiti moko. Siko moto akopesa mbongo wana eza bandimi bafidèle mpo akota na église apesa 5 wana to nini. Siko tozo kotuna parce que tozo kende eza juste mpo badiminuer nombre ya baeglise na Kinshasa to eza nini, eza motuna parce que baeglise mpe komi ebele na kati ya Kinshasa. Peut-être amoni kino église eleki ebele tika to tolimine bango topesa condition oyo bakoka te mpo bameka ko mosusu bakanga baeglise na bango. Toza komona makambo oyo eza komarche na mboka na biso neti toza bato to raisonner te. 5 dollars mpona kiti moko ba désinfecter dimanche oyo bato baobongama bakekumisa nzambe abateli bango bazwi malade yango te, mais 5 dollars wana na kiti moko. Peuple de Dieu toyebi te bapaster wana tokoteli motu me tozolobela awa eza message oyo totransmettre na komona keno gouvernement akomosenga mbongo ya kiti mpo badésinfecter, parce que gouverneur ya ville ya Kinshasa aza moko oyo liloba oyuti epa mokonzi ye akotransmettre yango, parce que ye akozwa mokano ne moko te. To eza makambo oyuti likolo nde azo exécuter yango. Peuple congolais bota likambo oyo na monde entier esika ozali omeya kokotala na église basengi 5 dollars mpo badésinfecter kiti. Siko baparent oyo baza na mbongo te nde bandi na église ekota mpe na baekole to na ekole sikoyo ekokota na frais scolaire. Bapapa baza na mbongo te, mbongo masusu 5 dollars babakisa mponi badésinfecter kiti ya bana na ekole. Toza kokende wapi? Nini oyo ezosala mpona mboka na biso eke liboso te? Mboka etondo na richesse nyonso, mais toza toujours koétouffer population. Eloko nini esalama malamu te? Pourquoi tozo koévoluer te? Totika kokota ntina domaine ya nzambe te. Ata basala masumu na bango bafoto bavideo banini, mais gouvernement il faut ayeba keno soki bato ya église bafuta bataxe na bango eza pe normal, mais okende ti na niveau okopesa bango badon. Gouvernement asali don na baeglise eza moko ya bapriere bato oyo osambela makasi mpona nzambe abongisa mboka na biso, mais ce n'est pas dire que non gouvernement aya ateka baproduit désinfectant mpo badésinfecter bakiti ya baeglise. Nayebi te peuple de Dieu bato oyo nyonso bakozwa video oyo, est-ce que eza normal? Na kati église etonga nzambe tosambela te totia 5 dollars mpona badésinfecter kiti, tandis que gouvernement pendant moment oyo bato bafandaki boye alingi asala badon ya kopesa badésinfectant partout. Pourquoi? Parce que population na aza protégée. Mais toyebi te yango tozwaki mokano ya koleka kotransmettre message oyo na peuple de Dieu, na population congolaise esika nyonso azali koyeba keno mboka na biso bapays mosusu. Tomonaki Gabon ne président azwaki population en charge ya baloyer na bango, ya batransport na bango, makambo ebele bakompagnie ebele oyo apesaki alobaki yango. C'est pas dire keno ezaki eloko eleki partout. Bamonaki keno Ali Bongo président ya Gabon azwi population na ye en charge na moment ya confinement. Mais pourquoi biso toza na richesse nyonso mais tozokoka te koasime nani ya population congolaise? Bandeko na nga congolais, en tout cas bo tenir biso rigueur te, eza message oyo toza bato toyebi nzambe tosambelaka quel que soit makambo eza mingi na baeglise, quel que soit makambo eza nini, mais mpona kosunga liloba nzambe, mpona kotika moto akende akumamela nzambe mpona mboka wana ebo eke liboso, mais kokende kotia so ba 5 dollars wana, en tout cas tomoni place wana eza malamu te. Yango toye kodénoncer mpe kosenga bakonzi bameka kochanger eloko wana.
bake na méthode mosusu parce que mbongo ekotaki na OMS mpona bokono wana ezalaki mbongo oyo ekosunga population badesinfecte ezalazala bagan babilo ebele ezala mais toyebi te mbongo wana eza bakonzi kaka balia to eza mbongo oyo ifo bapopulation congolais oyo baza baosouffrir to oyo bazalaki mwa kozwa mwa bokono babungisi bandeko bameka kobénéficie na moke wana. En tout cas bandeko na biso esika nyonso bokozwa biso tozali radio télévision eza chaîne oyo ezopartage bainformation ya mboka na biso bozala toujours na biso en tout cas topartageaka mpona mpasi oyo tozwa komona soki tolobi mabe en tout cas nzambe nde akolimbisa mais soki eza juste mpona transmettre message oyo euti likolo oyo tomoni keno bato mosusu bolobela yango te eza débat te eza oyo tomoni toanalyse komona ndenge bato basouffrir pendant longtemps na bandako surtout Kinshasa oyo ezala bato bavivre na taux du jour mais badeconfine bato balingi basambela koyembela nzambe mais okomi na niveau ya kosenga $5. Mais pourquoi pas bosengi babar te bar efungwami nango sans problème afuti $5 te baboite efuti $5 te mais pourquoi à église eza pe mutuna oyo ye pourquoi à église gouvernement congolais boko désinfecté banani bakiti église bongo na babisi oyo bato bomata ese bodesinfecté babisi nyonso eza pe mutuna babisi nyonso oyo eza transport aussi bodesinfecté babisi nyonso to na bataxi ka boki bodesinfecté baéglise. En tout cas eza un message oyo tomonaki eleka boye te tomeya kolobela baoyo baza libanda na baoyo baza na kati ya mboka bamona keno toza ensemble eza normal te ya komona gouvernement responsable bameka kozwa bamesure ya boye eza normal te eza koboma population chaque jour moralement physiquement oya kotortire population parce que bokoki jamais kosenga mbongo wana pourquoi kosenga mbongo wana babisi ezali surtout leo bosengi na baeglise nde wana babisi bosengi te bataxi bosengi te babari bosengi te leo bofungola sikoyo stade martyr oza nde nini bana oyo balingi bakende batala bamatch tokozala sikoyo place oyo eza 1000 francs ekomi na 10 000 toyebi te. En tout cas biso kojuge te tokondane te mais todénonce kaka komona keno $5 mpona kiti église mpona kodesinfecte eza malamu te na bagouvernement oyo eza responsable oyo eza mpona bien ya congolais oyo aosunga congolais peuple oyo ezosouffrir eza bien te yango toye kolobela bakonzi oyo bakozwa mokano ya kochange batika bato basambela dimanche normalement soki bakopesa bango badesinfecta eza su malamu soki mpe église mpe ekozala mpe na makoki na yango bazwa yango basomba ata na marke na bango esika baindien to baoyo bandeko mosusu batelaka bilo wana bakosomba mpo badesinfecte mpo bana nzambe bakumisa nzambe. Mboka na biso eza na bosengi ya bato basambela mpo toujours makila ya nzambe ekita kimia mpe loboko ya nzambe esimba parce que mboka na biso il faut à tout moment prière eza makasi toza mposa mboka eke liboso malgré baproblème abeyi banini il faut ke liboso mais comme ekomi bolingi bobanda kodiminue baeglise mpo nzambe asala te comme ale moloto avant kufa tie moto ya nzambe me moto wana ekokita kaka ata bato bakota église te me nzambe akosala kaka bamiracle na ye. Peuple de Dieu napesi bino merci baoyo nyonso bakozwa message na biso bomei kocomprendre sujet oyo tozwaki lelo mpona $5 mpona kodesinfecte kiti moko $5 mpo badesinfecte na église yango souci oyo tozalaki mpo tomeya kodénonce mpe kolobela population nyonso mpo bato mosusu mosusu balobeli na sens mosusu message ekomi te yango biso mpe toyei kopase yango na kati ya radio télévision. Merci na babone nyonso, merci na baoyo balandi biso, merci na oyo bakopartage. Nzambe abatela biso toza toujours na bino. Merci, ciao.